Il est directement mon pasteur aussi, Papa Nanga, Moussé Gédéan. Là, je dois rencontrer ton pasteur au place aux allées. Papa Moïse, solo libre entretien. Solo là qui. Oui, Bandir Balanda qui est le cas que déjà Nazaréen. Rencontre solo là qui était. Là, ici. Papa Lobby, aucun n'en retenir. Mousaïb Sekinga, vraiment, c'est ce que le Seigneur m'avait dit et que tu devais être consacré. Mais loco là, je m'incline. Mais formule basalelio consécration na évangéliste, c'est la formule ancienne alliance. Tout le monde va tuer ma fouta au latina toge. Et c'est le marassus bon côté évangéliste Stéphanie Moko. Vrai ou faux? Non, vrai ou faux, ça a été, maman. Vrai ou faux, ça a été. Et surtout que la Bible nous dit quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Et le col en a collé. Makambu ya sacerdoce c'est amambaba amikete. Sangai na bonzambe na ye. Je sais que batebeli bafandi bazo c'est la réponse soana. Et ça quoi batuna qui est surtout foot sampako et pas ya Kaisala César to futate. Donc na moni o ekozala bien. Oui, pour batebeli ba wele la Paul. Voilà. Paul a dit ceci Paul mais au moins akaba simba biloko o eza avantage na bango au Paul aloba. Mais Paul a dit beaucoup de choses que les hommes de Dieu ne touchent pas. Babengaka. Nouvelle alliance, ancienne alliance. Surtout comme une nouvelle. Voilà lobby. Nouvelle alliance. Tu sais que nouvelle alliance c'est bandana ancienne alliance. Si. Hein? Très bien. Nouvelle alliance c'est bandana ancienne alliance. Lisons la Bible dans Matthieu. Comment tu peux abolir l'ancienne alliance pendant que lui-même, parce que Jésus-Christ est la parole. Ce n'est pas la parole de la nouvelle alliance, il est la parole. Tu es toujours là. La Bible nous dit, la Bible nous dit, la Bible nous dit, la Bible nous dit. Jésus n'est pas la Bible, Jésus est la parole. Amen. La Bible nous dit, mais bisotozabatu, la parole nous dit, la parole de Dieu nous dit, parce que Jésus-Christ est la source. Maintenant, utilisez les balais mobimbati. Nakati balé, nzamba longo le ngamwa bassin, apé singa. Donc, mouton a moni azala ba débat. Awele les balais na yesu. Na yesu sa pe singa parti à makambo na sala na ye mama. Amen, amen, amen. C'est de la date de na yesu maboko. Na biano kitoko ya évangéliste Tiffany Boko tozoko. Vraiment malgré les gens me voient toujours dans les émissions souriantes, les singles mais bah raté après la caméra. Maman Mariam nazo kapasika na lokolo zo bandi ko vimba lokolo na na eba kité na monika ke lokolo zo sala nga passer zo komaka rouge zo vimba zo bota ba bilo. Après à machia tant matali abimé à l'obi oh maman Tiffany papa que l'embasse. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kante lobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisika na elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Bénissons pour ce bon moment que tu nous accordes dans ta présence. L'heure est venue où Dieu cherche ceux qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Père, nous voulons donner ce que tu nous donnes. Inspire-nous et que ton Esprit Saint nous conduise du début à la fin. Je t'en supplie car tu es mon maître. Donne, Seigneur, à ta servante Mariam ainsi qu'à moi la parole pour transmettre la vie et non la mort. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ, par le pouvoir que tu nous as conféré, de neutraliser toute gloire de l'ennemi. Que le nom de Jésus s'élève en ces lieux du début jusqu'à la fin de cette émission. Ma prière avec les actions de grâce, comme dit mon maître Jésus,
L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Que cette bonne nouvelle que Jésus a prêchée sur terre, que cette parole habite en moi et sorte en l'instant même pour la bénédiction de ton peuple. Je t'ai ainsi prié avec les actions de grâce, nous disons Amen. Amen. Shalom fidèles téléspectateurs du Nazaréen, ba papa, ba maman, bilenge nyonso, ba mouré nyonso, na ba moureuse nyonso à Nazaré, ba nanzambe nyonso ba sepela kana. Si te ba nanzambe na bakatanga nyonso zala, mi baleti, mi sato te zala, ka obele moko. Les Nazaréens, si tu as un ensemble à solo, les Nazaréens 100% christianisés, la personne qui mbote, mais vraiment, les bêtes, maman Mariam na bitane la bine boza à cause de la pauvre qui va tout dans maman Mariam à Kenda wapi. Comme je vous ai dit tantôt que ma mission de cas était Nazaré Nazaréen toujours et l'ongioyo nulle part ailleurs. Ce que nous avons raté, j'avais dit dans l'émission mon collègue qui parce que nous a appelé na ba makambo mususu ya Nzambe kaka. Mais à tout moment, occasion que peut s'amélangaï, n'a pas banda koleka, yangwa bonne grâce sur lelo, n'a banda konabino, émission lelo, kolanda ko morote papa so kozana salo benga mama zo leka leka na cuisine bana, bola na penda bino so 4 na libota, boko pambola ma au travers émission lelo parce que na yambeli bino, wa bino. O bolinga kamingi leo na casquette mususu ya évangéliste Tiffany moko mais ya bobo mona ete kana kokumisa Nzambe bobo mesano Nzamba sali yona ngangolu mokola lelo tola mukina santé malamu tozo paiement gratuitement to se mouvoir bon to kopesa Nzambe onene si ce n'est que koloba nae matondi ce qui ngana reji to zakoloba même langage tokei tokumisa Nzambe au travers le mbo album Trône il y a évangéliste Tiffany Mokwa. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakati. Sakati. On y va. Ah. Salaboye, salaboye. Assis sur son trône, Salaboye. On y va. assis sur son trône, Encore. 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 Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. son trône, Yesu azaya kofanda. On y va. assis sur son trône, Afandi, 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 afandi. assis sur son trône, Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono tetika Yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Voilà, en tout cas, si vous avez un détail, vous avez 2 heures d'émission. Je pense que Bolandi avec l'accessoire Malam Dengue évangéliste Tiffany Mokwa a petit parcours jusqu'à ce que va consacrer na moi au Youtiko comme maman et Tiffany Mokwa top évangéliste Tiffany Mokwa. Tu savais qu'un jour tu allais être consacré parce que la consacration le comme il y a une négociation hein. Au betela qui ango copte topé hein. Ils peut-être que aux aïko s'attendre nango ndenge te moni za ko se réaliser mois passé na bon moi na yoku. Oui, Dieu dit à Jérémie, je te connais avant que tu sois conçu. Donc avant yo zala ngana ebaki. Et donc na benga ki yo bandali boma mama na yo. Soki ngana koka ko zala na boye bite nzamba zaki na boye biwana. Que Erosala boye pas nzamba eza surprise te nzamba ebaki mais quant à moi nazaka na boye bielo ko nzamba tia katinanga donc je connais mon identité je connais mon identité mais je ne savais pas
place dans la située. Mais je savais que j'ai de promesses que Dieu m'a donné. Alors, je suis resté comme Habakkuk à mon poste. J'attendais jusqu'à ce que la prophétie va se réaliser pour couramment réellement ce que Dieu attendait de moi, ce que Dieu voulait de moi, ce que Dieu pensait pour moi. Alors, na poste nanga koyebake na évangéliste, non, je ne savais pas. Mais je prêchais la parole de Dieu. Nazalaka na bolingo ya musala na nzambe pe na lingaka musala nzambe mais ya kolobaki na yebaki na évangéliste te na betela on peut copter on négocie répéter mais maman Mariam nga moko nan papa Moïse ayebisaki nga te ke a consacré nga et coïncide que lorsque nazui mon cas na retourne en nzambe si réellement benga na église exa Moutali bosso ayaki ezaki apôtre Chopa akufitaza vivant. Apôtre Chopa yebaki teke papa Moïse abandaki église. Parce que couple piame et le baki ke bosala ye surprise parce que papa Chopa zape moko aza taché makasi na couple piame. Aza vraiment le quoi pays ya na kati ya famille piame. Alors ayebaki te mais na moni année on a salaki prière na nga année ye ayeko ya après voyage na nga na utaki na Afrique du Sud là na zone na janvier ayeko kuta na nga bitifani nzamba tindinga na lobelo makambo mobo oui abi nzamba yebisinga na yebisa yo a peso ministère prépare-toi pour na makambo ya minene apexenga biloko na sala lisusu te alobi o ko sala lisusu te oh sala lisusu te oh sala parce que Dieu te prépare pour de grandes choses mais bato ba roboya yo mais le Seigneur me dit qu'il est avec toi. Je te vois prêcher dans une très grande église mais je te vois en train de travailler dans une très grande église où tu prêches la parole et le Seigneur a utilisé yo na parole guérison miracle. Prépare-toi, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Deuxièmement, le Seigneur m'a dit Azo Pesayo voiture année oyo avant tokoma décembre. Keno komango abiko sengael mutukate, il va te donner la voiture aux na facilité. C'était ces deux choses là que l'homme de Dieu m'a dit. Natikali calcul na partageant pe na maman Mariam, na passe apôtre Chopa dans une très grande église. Pour consacrer, le Seigneur a commencé vraiment à parler. Avant de consacrer, le Seigneur vraiment a parlé. Et il m'a parlé moi-même. Et il y a quelques semaines, entre guillemets, avant apôtre Chopa ya koyebisanga. Tu le sais, maman Mariam na yebisio. Na maman Mariam na lali na mimoni, ba yebisinga. Mutumoko yebisinga na omoni yebisinga imatali kola cher. Na stade voilà. Il y a place Bachaki cher Namati ne Tumbelo mais Tumbelo anezaki munene ezaki na une très grande église tant Namati aibisi et namonaki ke cher et le kenga na mulai na munene na bande ko mona publicité maintenant mutu ana ebisinga pusana au fur et à mesure na bande ko pusana au fur et à mesure cher et bande ko zo forme nanga na taille nanga et jusqu'à ce que na komi li bosso ya cher et taille nanga et forme na et taille nanga na mulai nangai et koki et puis na moni public et j'ai commencé à prêcher na surtout qui na beteli maman Mariam et nde apôtre Chopa ko yebisanga et suki wana te nga na kina ki zamba ko bondela une semaine avant na ba consacrer nga papa a yebisinga pe kaka teke azo consacrer nga. Okay, na laki na kezamba ko bondela na utaki mangengenge je crois c'est ba image kozala na kina mangengenge na bana ko bondela parce que nazo préparer concert na kenda ki préparatif il y a concert oyo tozo sala pour le belango pe mais tant on a commis tozo sambela na bana pour que tomata tout d'un coup le Seigneur commence à me parler kati ya bana moko et que azo pe sangai ministère
wana mutu moko ta yebi papa pa beteli mutu moko te papa pa ayebi te na yoki yango na automatisme to bondeli ndenge za ka un moment donné na bana bazo bondela nga na tiki bango na kei ko bondela nga moko na kotaki na libulu moko pe kaka na mangenge na ke ko bondela tangu na zo bima na libulu wana na moni mosena nzambe moko abengi nga vandaki aisinga servant de Dieu yaka oyebi na yebiete alobi bon nga na lingaka pe ba prophétie wana te so na ke zamba mais j'avais senti que na yokaye alobi na moni ozo bima na libulu wana mais écoutez ce que le Seigneur me dit abi na moni ba komeli nga liboso na yo ministère nzamba zo piso ministère moko mais na moni yo nzamba pesi yo don ya guérison miracle na ministère wana etambolano mais je vis beaucoup de gens douter sur toi. Bato ba boyi ba télémé le ministère na yoana. Mais Dieu me dit il est avec toi parce qu'il t'aime. Alors ici là qui va lobi makambo belé alors ba qui vraiment belé et belé on a rolo baté nazo c'est l'accomplissement na yango et ce monsieur là a prophétisé na kiti bon na comment mon profession commis et belé là na kiti ndeko kitananga na moni papa benginga il va me dire que nous consacré bateau et le Seigneur me dit toi aussi tu dois être consacré. Mais notez que 2 mois ou 1 mois avant, mentor ya papa Moïse à Benga Kinga. C'est son mentor, ce n'est pas mon mentor, c'est son papa à lui. Mais à Tuning, toza basal disons ba nebele na église mais son mentor a Benga Patuna Kanga. Comment va Tiffany? Ah oui, ouais, Tiffany a bien abi. Oui, c'est une bénédiction pour toi. Donc allez-y comprendre pour na kende pa ya musée Gédéon Man. Nzamba sa kini na lobaki na monoko pasteur moko qui a pesinga et pas musée. Alors papa Moïse, Dieu aussi a parlé. A bengi mentor na comment va Tiffany Abiazabiabi, c'est garde bien cette fille. C'est une bénédiction pour ton ministère. Papa Lukaka tout mais papa pourquoi lobi bongwabi na suki kawana on a lobeli on a lobé belete et j'ai besoin de voir Tiffany. Na comprenait qui était aux abane belé mais a benga kikanga. Là na kei alobi nangai. Écoutez ce que Dieu a fait. Alobi nangai tu dois passer na délivrance. Ni mon papa Moïse a été à la liste de ta consécration, mais Nzamba bandi déjà ko l'équisanga na délivrance à préparer pour na likambo lingo Salem. Qui va me consacrer? Papa ya papa Moïse. Qui va te délivrer plutôt. On t'a délivré ngai avant consécration na ngai. Wana mutu moko ta yebi. Le Seigneur m'a appelé dans sa présence. Papa ebisa kingai mentor à papa Moïse ebisa kingai et pas na pisa lokola koko. Ebisa kinga que le Seigneur t'appelle dans sa présence. Tu dois t'enfermer ici pour la prière. Et à la fin, je viendrai faire la prière pour toi. Natikala qui m'a marié na ibisayo, Isaac li kambwa 3 jours. J'ai na sec pendant 3 jours. Na prié comme 3e jour papa oyate. Moi au fond la jeune et atabi na au fond la oya. Enfin, il y a comme 5e jour. Na 4e jour na butu poto comme 5e jour. Donc c'est ça, l'homme de Dieu a bengana na côté retraite ici et puis aye yemoko yaki. Et comme c'est que même papa Moïse a dit papa il m'a faire passer oui malgré ma préoccupation na yo azana we belé parce que azana bana o basala msalana mais albaki yanga yemoko ne muto a rosala yango et ayaki il a fait ça seul. Et il m'a fait passer et puis j'avais vu envie à prière comme à Zamba mais na banda comme Zamba na matiba Zamba mingi ces derniers temps pour na makamba concert on a préparé il y a 7 ans les Nazaréens dès on a maté trop ba retraite na Zamba mais nzokande kunande Nzamba ke ko ibisanga qui me donne un ministère il y a fin là ce que na quitté papa m'a appelé il m'a dit parmi bateau yo ba consacré yopé aux anakat je pas hésiter parce que le Seigneur m'avait déjà dit ndenge ba ibisa ki nan okendo kokutana na ba Samuel okutana na bato ba kosakola yo pour kosakola na bango lokwa de Nzamba ibisa ki a hésité à quitter donc il a commencé à prophétiser na bango selon ce que Dieu avait dit.
Et n'hésita quitter, j'appelais directement mon pasteur aussi, Papa Nanga, Mosé Gédéon. Là, je dois rencontrer ton pasteur au place aux allées. Papa Moïse, solo libre entretien. Solo là qui. Oui, Bandir Balanda qui est le cas que déjà Nazaréen. Rencontre solo là qui était. Là, ici. Papa Lobby, aucun n'a retenu. Mousaïb Sekinga, vraiment, c'est ce que le Seigneur m'avait dit et que tu devais être consacré. Mais loko là, je m'incline et na mon que ozana maboko ya malam. C'est un peu ça. Na sengi angote, na bondeli ango pété. On négocier. Na négocier ango pété. Voilà, merci pour la réponse évangéliste Tiffany Mokwa. Mais formule basaleli yo consécration na évangéliste, c'est la formule ancienne alliance. To moni bacho mafuta au latina toge. Et c'est marasus bongote évangéliste Tiffany Mokwa. On m'a ancienne alliance. Vrai ou faux? Non, vrai ou faux, ça a été, maman. Vrai ou faux, ça a été. Ils ont les cambo, ils ont mon limo. Tu vois, mais on a vrai ou faux. Mais limo, belé, ko bika, ko bébi, ça m'a na réponse, na sur la vrai ou faux. Et surtout que la Bible nous dit quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Et le col en a collé. Ma cambo, il y a sacerdoce, c'est un mamba à m'inquiéter. Et ma cambo, nous avons côté ça, mikolo. Mikolo, n'a pas toté. Lorsque Dieu parle de Mikolo, on va parler de Mikolo dans notre côté, dans Kati. Parce que la Bible me dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, ce que je dirais, Maman Mariam n'a pas le sous le quoi à m'inquiéter. Donc, du jour au jour, nous avons colissé na bonzambe naïe. Je sais que Batebele Bafandi Bazo c'est la réponse soana. Ils ont quoi tourner qui est sous to foot sampako et pas à Kaisala, César, to foutate. Il y a des questions pièges. Donc il y a Dieu à César. Même si je dis oui, il y aura toujours les gens qui vont boycotter, qui vont refuser, non, qui vont dire non. Oui. La nouvelle alliance. Si je dis aussi non, donc non nangana oui nanga et ko changer vraiment et l'autre pour na bateau oyoyo pour Bible mon Bible les lo bateau belé ba comment ko salela yango pour avantage yaye pour à calculer moi biloko moko boya moni qui est faux azo pona donc na moni oyo kozala bien oui pour bateau belé ba wele la Paul voilà Paul a dit ceci Paul mais au moins akaba simba biloko oh, c'est avantage au Paul Aloba. Mais Paul a dit beaucoup de choses que les hommes de Dieu ne touchent pas. Et pratiquent à pété. Et surtout, ma crainte de Dieu. Paul a dit beaucoup de choses. Mais tu verrais que ces hommes de Dieu là sont derrière ma camou et avantage. Hé, toi aussi, maté. Toi, ancien alliance. Oh, toi aussi, maté. Moi, si, en théâtre. Bazo simba makambo, ba mouni zana, et ko avantager bango moko. Mais Paul a l'obéli makambo belé. Oh bango balinga ko toucha ngo te batika yango et va na pour avantage na monter sur ba simbi yango ba kokwea. Tu vois un peu. Je prie seulement que le Saint-Esprit a sunga. Moi ce que je peux répondre ezaka kake béni soit le nom de l'Éternel, gloire à son nom parce que ma consécration est faite. Père de gloire, voici le mandat que tu m'as donné. L'onction que je viens de recevoir ce soir, je la transmets maintenant. La double onction à ta servante, à cause de sa fidélité à ton serviteur, à cause de sa sanctification. Toi, tu l'as trouvé digne. Moi, je la trouve également digne. Et que les cieux qui m'écoutent maintenant, regardez cette servante, elle est évangéliste et ancienne, que désormais la création l'écoute comme telle, et que toute la création l'obéisse. Tiffany, je te donne le mandat de parcourir le monde, d'annoncer la parole, de jouir de toutes les grâces de Dieu, que tu te maries et que tu aies des enfants plus que moi. Et que tu annonces l'évangile, et que tes enfants annoncent l'évangile également. Je le proclame dans les doubles onctions que j'ai sur toi, en tant que père et en tant que serviteur. Je le dis, et que le monde qui m'écoute maintenant
Les cieux qui m'écoutent, comme Josué avait dit, avait parlé. La lune s'est arrêtée, le soleil s'est arrêté. Maintenant que je proclame ces choses, que tous les éléments célestes s'inclinent à exécuter ce que je dis en tant que sacrificateur, ainsi que la terre, les eaux et tous ces éléments, la création entière, ce que nous proclamons aujourd'hui, que Tiffany est ancienne dans l'église EXA et qu'elle est évangéliste qui va déborder, qui ne sera plus une source, mais un fleuve. Un fleuve qui a toujours été une bénédiction partout où ça passe. Soit une bénédiction pour le corps de Christ. Dans ces prix, au nom de Jésus. Amen. Que je dise oui ou non, que les gens refusent ou acceptent, bah quoi que zong sam koloana te po ba longolanga toge, bah ça la formule au bango balingi. To ba longolanga indenge nzamba ça déclaré ministère nanga, bah lo bate azana ministère te donc et ça le maté. Donc bah to nzamba koti singa na mitema la bango ba accepter, gloire à Dieu. Et je n'ai même pas besoin d'accepter ou pas parce que il y a un homme qui m'a accepté. Qui suis-je? Pécheur. Qui suis-je? Je ne suis même pas digne de se tenir. Jean a dit, je ne suis pas digne d'ouvrir même le sandal. Moi qui ne suis pas digne, mais le Seigneur a permis à ce que Nassimba sandal naïe. À permettre que Jean-Baptiste a bâti ça y. Jean-Baptiste a zaki digne. Alors, Batou Moukolana, lorsque Jean-Baptiste a lobby, voici l'agneau. Parfois, Batou Babanda qui ko douter, hein? L'agneau est pour Moutou. Oh, l'agneau, sans tâche. Il était. Mais lorsque Jean a fini de parler, c'est comme Papa Moïse a dit, Tiffany, évangéliste et ancien dans cette église, il y a des gens qui vont dire, Tiffany. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'aime la parole de Dieu parce que le ciel a témoigné. L'ikole lobi, oh yazamo ananga, yabolingo mosanini. Malgré l'icolo, l'ola mteloba boyoka et les ambat bayoka na bango yesu te pe balinga ke te pe baboya ke baboya ka yesu balinga yesu te bazana bango na occultisme bazana bango na mawo na babuda bazana bango na islam baboya ka na bango yesu malgré l'icolo loba et bongo kanga maman Mariam bongo kanga mais eloka na koloba maman Mariam pour na clore si nous prenons le débit de la chose où on parle dans le Nouveau Testament, Nouvelle Alliance, au Batwa Bengaka. Nouvelle Alliance, Ancienne Alliance, surtout comme une nouvelle. Voilà lobby, Nouvelle Alliance. Tu sais que Nouvelle Alliance c'est bandana Ancienne Alliance. Si. Hein? Très bien. Nouvelle Alliance c'est bandana Ancienne Alliance. Lisons la Bible dans Matthieu. Matthieu 1er, place Nouvelle Alliance et bandit. Bazo bandit la généalogie de Christ Jésus. Fils de David, fils de d'Abraham, fils de Isaac. Babandi kopé sa généalogie ancienne alliance, mais ancienne alliance s'est retrouvée dans la Nouvelle Alliance point. Bazo pesa ba détail yesu ke dans la place yesu outi bon mona yesu te kama kambo bozol bezaka awate makambo outi awa. Comment tu peux abolir l'ancienne alliance pendant que lui-même, parce que Jésus-Christ est la parole, ce n'est pas la parole de la Nouvelle Alliance, il est la parole. Et je bénis Dieu, j'aime bien un homme de Dieu, papa, tu es toujours là. La Bible nous dit, la Bible nous dit, la Bible nous dit, la Bible nous dit. Jésus n'est pas la Bible, Jésus est la parole. Amen. La Bible nous dit, mais biso tozabatu, la parole
nous dit, la parole de Dieu nous dit, parce que la Bible, dans la Bible, il y a la parole des hommes, il y a la parole du diable, il y a la parole. Les animaux aussi ont parlé dans la Bible. Les animaux aussi ont parlé dans la Bible. Oui. Alors nous sommes basés dans la parole du Christ. Mais il y a quelque chose encore très 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 fort, maman Mariam. La Bible nous dit que nous sommes basés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Mais qui est la pierre? Moboko Zanan. C'est Jésus. Et Jésus-Christ, la pierre angulaire. Les apôtres, le prophète, mais sous-bassement nango simbi, enseignement et apôtre n'a prophète qui? C'est Jésus-Christ. Donc tout ce que Paul peut dire, tout ce que le prophète peut dire, sous-bassement nango conclusion nango c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et il a dit dans sa parole, ni nyonga na moneza pur, yozo monango est impur. Qu'est-ce que le Seigneur a ligné ça là? Alors que eloko ndenga na monango est pur. Et toi tu diras que c'est impur parce que Paul a dit, parce que Pierre a dit, parce que. Et si nous lisons même Paul et Pierre, béni soit le nom de l'Éternel, le Jean basalaka bazo tordre même à écriture, bazo tordre même à Paul au ezana sens wana te mais azo ninga pesango sens naïe. Je dirais tout simplement béni soit le nom de l'Éternel qui m'a choisi. Parmi beaucoup de gens, ils ont grifté autour de là. L'importance que Nzamba tinga na moi qui tende. Il y a bateau azana posa asala nanga likambu moko. Na ozana nga pe balé nyonso te malgré na yene balé. Jésus-Christ c'est la source, mais na utiliser les balé mobimbati. Na kati balé Nzamba longole nga moi bassin apé singa. Donc muto amoni azana ba débat. Awele les balé na Yesu. Nga Yesu sa pe singa parti ya makambo na sala na ye mama. Amen, amen, amen. C'est de la date de bete na Yesu maboko. Na biano kitoko ya évangéliste Tiffany Boko tozoko bakara na émission na biso je pense que ndeko za na ndaku eza ko sepelisa yo mais to monitango pasteur mo za to bonde la pona yo a pesio na kolbani qualificatif mibale a bengio ancienne et puis a bengio évangéliste ko na ko limbla bana nzambe pourquoi Bien-aimés dans le Seigneur, tout est grâce. Dans toutes circonstances, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Le 13 octobre 2020, 7 ans, jour pour jour, les Nazariens Télévision, votre chaîne chrétienne sur YouTube, commémore son 7e anniversaire. Oh, alléluia, Banazambe, shalom, 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 Nabinyoso, Bozola Nangai partout dans le monde. Le 13 octobre, les Nazariens, et Kokisi, 7 ans. Moi, a connu vraiment le 13 octobre. C'est une grâce devant le Seigneur. 7 ans, ils avaient signé à perfection. Alors, 7 ans, ils ont facilité. Tu dis que le combat, ils ont qui qui belé peut que décourager mais quand commence 7 ans, ils ont quand même ils ont basali grâce. C'est pourquoi na lelo na bika na koko le kate même si on a l'équipe pembeni yao même si on a ko tala batu mais na bika wana le Nazaré zawani fona le kawani na ba prédication na ba enseignement na ba exhortation na ba nzembo malamu ba cantique édification na ba méditation et voilà le 13 octobre de Bokissa 7 ans. Alors par rapport il y a manifestation to milulu wana to bongisi des journées, il y a prière, il y a action de grâce, il y a concert. Assis sur son trône. En fait, de tout couper sans jamais maton. Grand concert vous allez gratuit 2 jours seulement. Mais na kata concert wana mate ya pe kozala. Pour na ko gagner ba amen. Concert munene oyo les danseurs ont produit Tiffany. Pour cette occasion, vous allez bénir la chaîne, vous avez des témoignages, vous avez table simple, vous allez bénir la biso, le prophète et Abishima. Alors, binoba na zambe nyonso obo pambolama na mateya na ngai apôtre ya Machia na sengi bino nyonso bo soutenir œuvre oyo ba obolanda biso. Je crois que pasteur Richard Elongina na nous bomona ngoni pas les Nazaréens et bimisa na kati boyebinga pour na grâce les Nazaréens. Lokola les Nazaréens et produire bato ebele et bimisi bato ebele basali ebele ainsi de suite et sauver ba âme ebele pour moi na kozala boye que ozala ingrate ozala reconnaissant. Ya on to senga na peuple ya Nzambe nyonso bozala na sima ya les Nazaréens bo soutenir les Nazaréens na nyonso Nzambe apesi yo ozotinda mbongo na yo ozotinda yango na partir compte bancaire ozotinda yango na M-Pesa
aux hommes des occasions et sungayo batubele ba bongola ba mitema vraiment pour soutenir les chaînes oyo ya moto za na besoin de soutenir na yo ba numéro ya banque zawana ba M-Pesa ba Orange Man. Alors na sengi na yo contribution na yo ekosunga to célébrer ensemble na servante de l'Éternel. Ba numéro yango nezoleka tinda action de grâce na yo tinda soutien na yo vraiment ekosala malamu. Et nous avons besoin de contribution spirituelle, financière, matérielle, afin que des grands problèmes ici, afin que tout le monde ait action de grâce. Na yo moto pesi mbongo na biso bato to côté atoza ka musala moko vraiment to sengi na ndeko sunga le Nazaréen na livre souvenir comme et comme ma kozala mingi malamu tala canal ya bien ya ko soutenir afin que nzambe afuta yo nzambe a récompenser yo surtout nzambe s'intéresse ka mingi na bato ba contribuer ka pona sali ya ba âme comme chaîne ya munene oyo maison mère les Nazaréens. Soko za na besoin au participer na mbongo na yo okobenga na ba numéro oyo eza affiché wana et oza malamu po ba recevoir mbongo na yo. Soki osali yango nzambe na lola akopambola yo pe akopambola na bana na yo na bakoko na yo. Numéro yango wana ya banque banda déjà kotinda nde nazoloba botinda M-Pesa tinda Zambe ya bishima nzamba prophète Ézéchiel apambola yo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Ah oui, évangéliste et peu ancienne. Dans quatre églises, disons à reconnaître un ministère, pour est-ce qu'ils reconnaître ils évangélistes quand ils évangélistes à ministère. Donc ils ont ça les passer ça la ministère. Si vous avez un ministère, ils ont dit botoli eloko moko. Or ils ont utana maboko na été zo utana maboko nzambe. Mais il y a zo kelango mutema ne passe. Non, à reconnaître juste ministère nanga ministère. Ata po na yo évangéliste okete ya te ya kaka. On a quand même rabi. Azana pe moyembi. Bon, azana évangéliste biyemba yemba ka ya bité ya te mais ministère te. Gloire à Dieu, chapeau bas. Donc ezala ya biyemba yemba. Ezala bitambola tambola. Ezala ya biloba loba. Mais sauf que aux importés ça quand ça va reconnaître na royaume ne quand ça va ça ne ça va reconnaître et ça en griffité que na commis général maman Maria. Donc bref papa Moïse a reconnaître un ministère nanga et que nas évangélistes et puis de deux au sein de l'église exa naza comme ancienne parce qu'il y a une différence entre ancienne na diacre. Bah les gens la différence bah diacre batala kabiloko ezali purement physique ozomona taba bloko izawa ya nzambe kotala ko ya nzambe biloko ya nzambe akiti eba ezandenge nini tozana banini ba diacre bazotala yango eza bilo physique humain bomoto mais ba ancienne bazaka mingi ba domaine ezali purement spirituel l'église. Alors gloire soit rendue à Dieu na exa tozali au moins na tous en a 7 anciens parmi ceux tous appelés anciennes. Alors hormis ministère nanga papa amoni nzambati na motema apesangai na dans disons nazo jouer dans disons nazana parmi anciennes on a tous en a 3 coordinations. Alors 3 coordinations parce que tous en a pastoral et puis tous ali na anciens coordination. Ils ont 3 coordinations. Tous en a coordination, il y a évangélisation. Ils ont au moins 5 départements. Tous en a coordination, il y a intercession. Ils ont 5 ou 4 départements. Tous ont coordination, famille. Ils ont 5 départements. Alors sur ces, chaque coordination, ancien peut vice-ancien, les anciens qui dirigent le département. Alors, parmi les 3 coordinations, nous avons dirigé coordination, il y a intercession. Dans la ancienne, il y a intercession où il y a 5 ou 4 départements où nous avons Kamba. Nous avons un département d'intercession. Nous avons dirigé par l'aide du Saint-Esprit. Nous avons coordination, disons département il y a musique, tout ça dans département il y a modération, tout ça dans département il y a protocole,
Tous dans le département, il y a interprétation, je crois bien. Donc tout ce qui cadre le spirituel, l'intercession, il y a spiritualité. Donc le Seigneur, dans le canal, il y a Ange Église, le pasteur Moïse, va soumettre et puis dans le côté, il y a un adjoint. Il y a travaillé à ZAP ancienne. Donc, hormis qu'aux anciennes, donc ce que ça n'a pas été dit, Azali na grade na fonction. Ndenge batamu kili balba pour batamu pas comprendre parce qu'il y a aussi des bébés spirituels. Donc moi na grade ni aza général. Mais grade neni et fonction neni. Ah non Azali chargé à communication ce qui peut nini. Donc c'est ça. Donc ministère nanga ils allaient évangélique mais au sein na ministère nanga je peux aller prêcher partout ba koyambanga na qualité ya Moussel Nanzambi Kaka, servant de Dieu, dans le cadre évangéliste Tiffany. Mais au sein de l'église, dans une église, fonctionne en topé mission, on a bâti dans la carte église, dans le coordonné, département, on a eu Kotanga awa. Ok, tozo ke neka malembe na kokitana émission na biso mama Tiffany moko mami tuna ezali na no misato lisusu o ezo matanga pena na mutema awa pe to ebeli évangéliste Tiffany moko na ba casquette ebele moyembi. Présentatrice des émissions, ancienne, évangéliste, ba casquette yele ndenge mokili lobaka. Na ebité mama Tiffany moko. Après ba peso charge à côté eza blague te. Ba casquette mususu wana ko sundola ngo bio ko combiner nyoso mbala moko. Oh oui, maman Maria Mignos ezaka la sœur Tiffany. Na sala nga moté. Nzambo apesi nganda okokelanga yango. Nzambo apesi ngai nda kokelanga. Moïse disons David azaki na 5 mabanga. Mais asimbi 5. Ils ont représenté 5 ministères. Yé mom ta simba ki onios. Mais il s'appelle Nzambe Kalibanga Moko Edoda. Pour les révélations. Edoda Goliath akufa. En tout cas. Donc on Nzamba omona ke Européen ça une kembo makasi. Yango ndeko dominer ba misusu po pesa nkembo nyonso ane zaka o nzamba tekata na mais o nzambe suka omona ke abimisango na bitumba po edoda Goliath akweya asa volonté na ezanga te mna senge nzambe ne muta atengo kati nanga yemo ka ebi libanga nini akopona po Goliath akweya. Merci ma évangéliste Tiffany moko nzambe soka pesi vision ne bika pesa provision awa nangolu ya na lisunga milieu mo santo comme évangéliste. Est-ce que vous avez un message moko basé ton message na yo et que vous allez focaliser sur quoi? Ouais, même pas parce que na ba consacrer ngai ba yo bazwa mingi matin ya kolona matin nanga na zaka basé mingi nzamba tsaka mingi sur la crainte de Dieu et puis le retour de Jésus-Christ. Vraiment c'est ça mon message. Jésus revient bientôt. Et que les enfants de Dieu, nous devons marcher na crainte. Na likaka jamais lité na ngai atana na lobi na yo reçoit. Tu vas recevoir si tu crains Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, tu ne vas pas recevoir. Et même si tu en as, sache qu'un jour le Seigneur Jésus va te demander quelque chose. Donc c'est ça le message que le Seigneur m'a toujours mis à cœur pour n'accomplir sa peuple de Dieu. Donc je suis là pour montrer les enfants de Dieu que Jésus revient bientôt. Et nous devons craindre le Seigneur. Voilà, tout qui est de notre club maman Tiffany mon quoi toko si ces missions te top évangéliste Tiffany mon ouais bon comprendre car tous mais ça na appellation c'est évangéliste. C'était à Nazareth à la mingi en octobre car les 13 jour pour jour. Netije ko 7 ans. Le bamo ka pour na 7e anniversaire à Nazareth maman Tiffany mon quoi. O bon sango ano ndenge nini kuma. Oui, c'est un chiffre à répondre. Après avoir tout créé, le 7e jour, Dieu... Après le 7e jour, Dieu se reposa. Donc, s'est reposé. Nzambe a permis ça, l'andinio soit les Nazaréens. Bazaki n'a pas problème. Bazaki n'a commis tungi sama. Bazaki n'a pas inquiétude et commis temps à répondre. Parce que Nazaréen, Nazaréen, nous surtout. Il est temps, Nzamba permis ça bino. Ozaki na problème, yom tozo landanga message na ememe lui ezali a répondre. Nzamba permis ça yo. Ba yo nyoso to bo soutenir ka les Nazaréens
c'est le temps du repos. Yeba ngonyo soko ozo sala na les Nazaréens na 7 ans ils attendent un repos. Ba bomisano to kenda koteya na balabala na ba bisto futeli bato ba bisto te. Mais cette fois-ci, tozo préparer un grand concert. Un grand concert pour na Robson Nzambe Matondi pour na 7 ans les Nazaréens. Concert wana ils a to bengi autonomé un concert d'évangélisation. Et vous a des jours tokoyemba pe toteya. Tokoyemba pe toteya. Alors batei pe bazala ngape na koyemba parce que les Nazaréens ko produit kanga moko na koyemba na batei bateya ngape na koteya na za pamba intervenante ya miluluana na basel msusu boye babango. Alors sur ce tout ça ngoka ngai na yo mama Marie pe na bandeko ba Rolanda biso nde to ko ça l'événement ne comment pourquoi pour na ko gagner toujours ba âme. Alors les événements où il y a monene to bongisi pour na 7 ans il y a les Nazaréens. J'en profite na caméra na maman Marie pour na ko ebisa bana na Nzambete ba soutenir yango pour que et ça bato ba soutenir bato ne pas lingara les Nazaréens même ba partenaire les Nazaréens ba ya na lombango soki nkola zuita amoko yo bika. Donc akopambola yo na singina bato ezaka pour na 7 ans les Nazaréens te boyebi anniversaire maman Tiffany za le 13 novembre. Donc nazo zong sonka na mois d'octobre pour na événement na epic koroyeb sanzame matondi pour na consécration nanga et ndeto ko salango e kozana chango ezana lieu public gratuitement. Donc participer ko la ozanga te ko pambola yo. Bon, ça peut s'appeler d'une façon comme spirituellement, physiquement, au Congo, ça par exemple, na louer un instrument, on a louer même à tête au salon on a balabala, espace on a balua kango, mais ils ont vraiment mi solo bana les Nazaréens basunga, ils ont le binonga ni azabwe na ko salisa par exemple na ko laitsa ba protocole. Ngai nazui charge par exemple ya ko sombela batu mai basala nzambo ba koya na mai nga nazui charge ya ko louer mutuka ou comme ça ba instrument nga nazui charge mais qui vient il y a carburant il y a tout ça bon ba groupe voilà senga penza ebele au sein de budget na maman Tiffany mo to ko ye ba budget na ça va coûter combien au moins il faut combien. Au moins maman Mariam tokolo ba budget nango boyete même Yesu masi atanga ba note ya batu bandol bible biso il y avait 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Les hommes babelo mususu ba compta ngote na miso batu. Solo o kanza ba retoucher voilà. Papa qui là-bas n'est que yo ko toya biloko beta ngo dada na pese mboti maman fura ezabelo beta ngo dada maman Betty banay kab donc basé belé car Marie Claire Karawa donc yekuta yal ba kaka maman Tiffany maman fura c'est maman fura na lobby maman fura OK donc eza kaka bato mon côté balaba ke biso ndeto zwa partenariat les Nazaréens non oh maman Betty maman Marie Claire à chaque fois na yaka na appel ya Salam Bela soki belé na les Nazaréens na zwaka toujours retour il y a bien donc ils ont bloqué témoigner ka betango ya zwaka ma Tiffany ba polo il sali combien na ba banderole il sali combien na ba track donc c'est un peu ça ah Mireille da Silva pe Mosai na nkolo oui voilà mes condoléances na Mireille da Silva va perdre Ndekone Mobali voilà oh mes condoléances ma sœur Ndamba bondisa openza voilà. Donc tozo senga batuba ya vraiment ko tia maboko eza lokola Yesu na likolo ya croix batu nyoso bazongi Yesu atikalika na croix nani akolongola Yesu ne kulusu posoki mokonzi na yo mobikisi na yo atelemi na croix aoya opola wana alors mutu moko oya azaki ne parmi po badwara est-ce que parmi les 12 nani azalaki mais Zaki n'a pas Zaki parmi les 12 thés. Mais à comprendre que celui-ci ne doit pas rester ici. Il faut na longola wana na kinoko bomba nzoto na ye. Nzoto ne ko ko za exposé te. O ezaki important ba mona makila na mai déjà bimi. Mais nzoto ba tu faut ba mona ngote ndenge ko polela. Po faut sekwela na miraculeusement. Parce que faut sekwa na robatama. Alors miracle na yo, il faut longola nde Yesu na croix OK bomba ye pour miracle ne sanini.
Et il y a donc sunga concert au bazwa babongo la mité mabaya kati na Yesu bongo yo pomo na miracle na yo. Oui, ndeko Bénissi ma caméra na Yves Bolo vraiment bo bakina quelques minutes ko cette émission te sans que na tuna quelques témoignages durant 7 ans Nazaré maman Tifani moko ko pesa ngaka 2 ou 3 témoignages on nzamba salelio na 7 ans oyo lekisikati na Nazaré yankuna. Voilà na kosinga bandeko ba meka ko yela ngai ba mikanda wana please. Maman Mariam na lina tato la nzambe nanga. Nzambo yo to salelaka aza nzambe na bomoy. Bamoni na lingaka vraiment te koloba na les Nazaréens nzamba salbo il y a des choses et des choses que nous avons expérimenté au sein de les Nazaréens quand na kotika na makola nzamba. Na bandina na témoignage oyo ya est marqué en 2020. Na risqué et le comment makasi nzamba épargnenga ko utana ngala Afrique du Sud tang na zongi na koyaki na salle de bain tang na komi na okaki passe mais na boyaki koloba tang na ye na bandi koyoka passe vraiment malgré les gens me voient toujours dans les émissions souriantes. Nessengo mais ba raté après la caméra. Maman Mariam nazo kapasi kana lokolo zo bandi ko vimba. Lokolo bandi ko vimba malgré lokolo vimba. Je pars toujours servir le Seigneur. L'émission va mona kana oseka likolo vraiment ba vimba et comme qui na babutu na ko kasu même pas kola. Na ko molela mais nazo kaka na on continue au sel ko zo benda na. Donc, il vit qui vraiment. Il n'y a aucun hôpital. Alors, je suis allé à l'hôpital. Donc, je suis allé à l'hôpital. Et là, je suis allé à l'hôpital. Je suis allé à l'hôpital. Diable a bundisanga. Botinde la ngai ba mbongo diable a bundisanga ndo moni batindi. Et la princesse. Mais, il est belé comme la biso. Naza roboté na belaka. Maman tu laissé na compte à l'hôpital mais pas pu éviter. Nazala rapé aux appels au piqué crise paix pas pu éviter. Alors vraiment comment ça va passer nazola ali soutenir kolopende bandi ko vimba. Là il y a l'hôpital tant on a commis l'hôpital. Après Vezali nous sommes même et nous allons en boula. Tant on a comme hôpital Maïbisinga, voilà. Il y a qui hôpital, il y a Saint-Denis médical. Oh, il y a bon, il y a radio, il y a la quota. Bon, il y a radio, aux factures. Il y a il faut na quota radio. Batala nini izali quand on a côté radio résultat radio est fini ils acquis dans mois de mars le 19 mars kakane on a côté radio tu vas remonter na awawa na côté radio le 16 mars 2020 comme yango yo mokwa voilà. Na kokota radio bon mona si ba papier pour dia na boaka ki on même musika radio bimi ni kwa na yango ba ko mona ke là na ki na mama Mariam na ki ozongi c'est la médecin pour à interpréter na mon ka médecin bisinga batala ni batu ibale le batala na tali ba ngoji na batala ni ba bisinga. En tout cas, bien aimé aux Olandanga, que tu es liquide dans la mingangate. Tu es liquide dans la Ismasia. Quand tu es au bazar, c'est Dieu qui les a donnés. Batalani, on a bien la talibango. Bah, quitte ici. Mais ça, ce n'est pas possible. À ton âge. Batalani, ce qu'on a qui me téma est bêti. À mon âge, nous sommes habités, mais à son âge, ça peut arriver. Mais non. Non, je ne vais pas terminer banjobi. Astrocratie. Dimili, monstroménésie. Ah!
Si comme Mariam bateme ba loba ekutinga yawa et ben tu ko betanga muteme bande bangiso banjo bangisanga na tout médecin ezanini médecin singai nengo zawana ba donc disons ba membre na yo ya genou ezaya ko ikabwani et mon ami na radio et mon ami na radio c'est pareil voilà là c'est mon radio en bien là c'est en bien même quand des lois on va na ngam na moni que ezaya ko kabwana ikabwani ah na rotile ikabwani mikuwa mibale wana eza ya ko kabwana ngabi elingo loba nini siko abi lingo loba ndenge kabwani ayo singa so atropiskisi dini de skoma batemba nanga tanga médecine te docteur elingo ma monsieur yenginga elingo loba nini abi wana siko dana tiaki événement ya concert déjà là bandi ba prière sur ça albi ningo zawana il faut la tali bende c'était avant le confinement avant le confinement albi il faut la ta libende faut ba chayo avant tout chayo libende to beto na tonga moko e kokota na mai awa e ko sangisa mikwa ko sange beta misuni e sangisa yo après to la to ciment so to la to ciment au sana ngo so peut combien so qui un mois après un mois tu ko la to ko libende no tikala nango pour na ta 6 mois et bon au total là qu'est-ce que ça peut donner ngabi tiens ngai libende et bon au concert idée na ngamba mo ekina musala nzambe ma mi ce qui t'a raté ça nini la leli di bosso médecin j'ai dit Seigneur na sali la côte na zonga na ndaku na kokuta bana bavandi na côte est-ce que ibanga na ndaku ngani maman akuti les enfants mes enfants que le Seigneur m'a donné spirituellement bavandi ba moi kana komi bosso na bango na taliban nzamba pesinga parce que webika parent ala bana ba olia nini bana ba osala nini siko na vanda pendant 6 mois na ndako lorsque na tali bana na okima miso ekitinga mama batunga mama ikamuni na wiga terme scrotomasi zonginga et puis non tout na médecin bon ça on est na bien ba osala bon et soit kalobi et soit makasi la vie Jésus maman c'est vrai hein Babiti, maman. Dieu est vivant. Amen. Tokende, to changer hôpital. Na bengi directement papa qui parce que ça a capé médecin. Na bengi penei, minga parce que moi je suis entouré de minganga. Maman beti pe munganga. Na bengi bang, na bengi na ma beti na bengi no de minganga nanga. Na bengi maman nekab, na bengi papa gi. Maman ne va ibisinga bino biso ba médecin, chaque médecin la qui biso résultat. Dans la qui résultat batali babi bon ba médecin biso to soigner ka chaque médecin za la kana technique na ya ko soigner to lingité ba la tsoli bende changer dans l'hôpital changer hôpital total résultat ressources oh ngana kuna na pesa ki rendez-vous na roya jeudi pour batanga déjà ba bitanga batongana ba nanga traitement na pesa ki rendez-vous pour na jeudi il fallait qu'on appelle ça bon maintenant qu'est-ce que c'est bima ko oya na bon cas jeudi directement na ko changer hôpital na ko kende hôpital abatami quoi na limité na première riwana loko mwana nga moko papa bango sala ka hôpital wana bakei ba sala ba bon makam tout ba swingai ba bandu lekisanga to zaki dia na confinement maman tout ça déjà na ba confinement voilà na kei akoti batalinga médecin ya yusinga kota lala na lali batali azui résultat na abi ba émission ni place au kenda na isi abi atali résultat atali testinga abi asimbi abi on azoyokawa ozana problème mais pour na détecter problème mana bien il faut au kota radio général donc à l'axingai na squelette on pas mis 600 nions sotoyo donc ils ont musisa moko et katani soit tes eu problème soit tes lembi maintenant il faut détecter tes musisa ni maman na okasuma miso et kitinga tala likolope zo vimbaka ayibisinga foko tanini radio na bakota ngoka place moko so pe anakini
abikende na hôpital ya H Hospitals. HJ. Ya première rue en face na bango abikende kota kuna. Bon bato tout le monde à chaque misisa to ya mama na kobenda na nanga kaka. Mais lorsque je viens faire les émissions, je suis toujours souriante. Nazo seka, nazo sepela main, naza na likolo vimba. Na boy pe kolobela bato. Bo tinda ngaya ndenge za boy. Ekokeli nga lisusu tende bomona ngaya bato na denosaka. Bakalaki nga na butu babambi nga libende. Bakeli nga soini, soini. Nazala idée na ngai vers Jésus. Amen. Et on a accueilli babimi selinga facture, balobi sali. Balobi eza $400. Nga na maboko elote. Mais nazanga ki bata obenga te. J'ai des gens, la famille que le Seigneur m'a donné. Oyo. Balinga omona la princesse na bango, la princesse de l'Éternel. Ami tulisa matin nzamba pa sanga na mitema na bango. Na ebisi bango balobi isali $400, mais je ne paye pas ces $400. Yom to décider bien au foot. Non, foot à te. Na ebisi nzamba. Seigneur, ngala musali na yo. Ngala sali la kayo na les Nazaréens. Soki yo ozui mutu mso lingo remplacer na les Nazaréens. Na elanga la place na ngai parce que belanga ya munene mais basali baza mukienga siko na musali na kati elanga. So olingi olongola ngana elanga ozui da mutu msusu. Alors permettre que ngana la tadi bende. Ngana futa $400. Comment $400 ko ke kana likolo nanga? Ba ofele baza. Batu baza faut badia. Mais $400 ke kana likolo nanga pour tester sans compter les pour détecter malade. Traitement la besoin. Donc on a comment kana ba 1000 ba $2000 pour na likolo. Nzambe ngana opesa na ngote. Seigneur, vraiment ngana opesa ngote, fais quelque chose. Je veux voir le miracle. Maman Maria, prière et bandi. Bana bati ba prière, prière. Nikole banjo kita. Nikole kiti Maman Maria, on a tambola te na télématé. Et kita, pas sur l'endroit yoka, ici là, normal. Les solos, il y a l'icolo. Ici, là, Dieu m'a guéri, Jésus-Christ m'a guéri et j'ai expérimenté la puissance de la main de l'Éternel. Hormis ça, année, on avait été concert, année passée, on avait été chez Temba. On a vu qu'il y a un Pembasu. Oui, on a vendu Karaboye, Nicole Bandi, rouge, ah, on a une photo. C'est pour la gloire de Dieu. Nicole Bandi, ceux qui ont prié, na wendre Nicolo Nanga, et ça n'était, ils ont, mais ils ont zonga toujours. Et comme rouge, mais dans un peu quand les Nazaréens, je viens servir le Seigneur. Nayam comme Soussou, na comme Ezaki na le colo, na comme Ezaki me colle la émission à Porte Machia, je crois pas témoigner qui soit découvert à mon ami. Dans on a eu là la monnaie à côté c'est à Porte Machia. Tala lokolo nanga na eba kité na monika ke lokolo zo sala nga passe zo koma ka rouge zo vimba zo bota ba bilo apota amashia tango tali abimi alobi oh mama tifani babo ke lombashi. Shalom peuple de Dieu, nzamba pambola bino bisika bolanda biso. Donc c'est juste kokumisa nzambe par rapport ya 7 ans les Nazaréens. Na bi que ça facilité. Na bi que na marche nyonso même moi na sozo kola akutana na obstacle kobima minu tamso kobela kokola kokweya akozoka. Mais il a témoigné iloko moko on a kutana nango par rapport ya 7 ans ya les Nazaréens on a ça une expérience makasi et ça je me souviens de ça émission. Et tant on a fait une mission, on a certifié na benginga mupanza laksinga mbasu mo babwa kela kena makolo. Babwa kela kena lokolo, epsinga tala mbasu babwa kelinga meto sambela. Vraiment ezaki moi pas si mais na que Dieu est capable de tout. To sambela ki mbasu wana pesi là. Donc na vu que ça ka témoignage mon côté parce que nga expérimenté moko. Oui, c'est un peu grave. Des fois, tout le monde a vu ça entre les canaux de télévision. Il y a si ma caméra m'a amené les caca.
des fois mutu muso akoza osala émission nde émission musu mpe ezalaka bazwa oka kota likolo mais kota se mutu ayeba te makambo ezoleka émission na ba principe na ngwe ezalaka ke soki atozala pasi yo bomba na pasi no me présenter ka bato esengo mais mutu muso akoza osala émission présenter esengo mais la kati azolela na yebi ke tangu certifié azala mbasu wana sala pe émission parce que jour wana to sala na pe émission même mbasu na lokolo meto sa émission ce ko bato ba zwaga likolo ba omona ga likolo mais ba te réalité nezo le kanase donc na pambola nzambe pona yango na kata musala o bien ke ba combat ezali bien que attaque ezali mais nzambe azosala nzambe azosunga donc na zo insister penza mingi sur témoignage wana ya mbasu parce que ngamo na viva yango alaksangai to sambeli pe sila pe ngamo pa alaksinga ndenge pe sili donc eza témoignage on a expérimenté qui na vie à Tiffany et nazo témoigner pour na 7 ans où ils a facilité mais nzamba za na biso parce que tant nzamba tambo na biso Bible zoba avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis donc nazo pambola nzambe pour na témoignage wana nzamba pambola bino na bi ke bino pe na 7 ans au bozu pe ba témoignage ebele so za témoignage pe ko bomba te témoigner on nzamba sa lui na lia ba kiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba la minute on a 4 à katikata saki fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là boy. Moi il n'a pas bon vraiment mingité. Mais nazo tche la bino moi mon kio naza nango na agence mon boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sa su mulongo kuna. Pendant que là susu. Kuna iza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman, dès qu'il y a des singaï, mais na limité, na lingina mona ki mona beso, poli kambaboye, na monde na ne salamate. Maman, yebisa kai. Ba pesi mbongo kuna, biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga, bandeko oyo. Même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte de déclarant bazana niveau qui chasse même avec un petit rien donc à partir à $10 $15 donc si vous avez un bon côté ndebono na poto ko sungayo a uzika biloko kolia maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa la boutique Nazareth a été ici à Kubungate toza sur avenue Monkoto numéro 1 direction Elengesa face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa Monkoto numéro 1 à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà vous en avez, on a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suède. Ah! Non, 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 non. Nazareta, nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons la Kangisa qui a foufou. Il y a modé, il y a un foufou. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Amba pambola bino. J'ai confiance à qui? À Jésus. À Bissanga huile d'olive. À Pissi, à Wendrena, à prier. Les cabinets de l'oubli pour aller dans ma vexé. Ceux qui manquent parmi vous, à Zamalade, à Sanini, à Kinde, et pas à Jacques 5-14, à Wendrena, à lobby, à Yusinisi Kinde.
béni soit le nom de l'Éternel qui avait voulu à ce que miracle et les Canadiens le beau capote en machine. Ce sont des choses qu'on a expérimentées et puis nakati ya parcours nanga namoni bola monza bebele ebele kana bola onza masalete apesa ngape untuka ndenga la katina kaka nani onza ba kokisi 4 makambo à la kaki vraiment na kopesa nga ministère et puis facilement apesa nga jeep vraiment les ankolo non, c'est Dieu qui a fait ça. Je rends seulement grâce à Dieu et je témoigne de sa bonté. Yango, otikana umena na makolo ya Jésus. Nazo kimate. Mais quand ma marche na malé nzamba zo komisela nga. Makambo wana maman Mariam. Vraiment, pour expérimenter makambo belé na kati ya Nazaréen. Et Dieu nous a donné notre bureau. Nzamba azo mema biso toujours. De gloire en gloire. De succès en succès. Il y a un bolingo na nga na kolopé. Izomata. Voilà. Voilà, ndenge ndeko de ma albaka mutaka na parcours na hotel vraiment kende ka liboso mata. Pour na concert ya chango ndeko liboso au tiers date fixe. Anniversaire à Nazareth les 13, je crois toza ba préparatif et bandi, ba makamno surtout les amis. Mais toi on a des dates disons to choisir et on a même affiche la scène mais comme on a fixé la date toujours retenu, le cas qui date le 17 dans le 18 octobre. Mais toujours là où pour ça on les sous qui est na fin il y a mois d'octobre, deux dates on a samedi, na dimanche souka ya fin à mois. Deux toujours balancé. Pour tout bas qui tout tient la semaine il y a les 13. Dans l'autre aussi les 13, tout est maman le 17, les samedi, dimanche la semaine il y a les 13 octobre. Deux y a toujours là. Mais je crois que toujours bouclé qu'à les 17 le 18 octobre. Merci maman Tiffany Moko. Si vous avez un moteur à tout na kioté pour nous conclure. On a des annoncés mission dans beaucoup le balatique et quelques minutes. Si tu as quelque chose à ajouter par rapport à nous sur notre tournoi, vous allez? Pas grand chose. Je dis, je rends grâce à Dieu. Oh, il y a tellement la mission d'Angolo à Salinga Bola. Nalobeli merci mingi na ba landinus malingaka nga. Est-ce que na koli na ba critique na bango na maloba na bango ba maman nyon surtout ko ba libanda on a tout monde à la télé mais bazora souci à obenga koloba. Je vis une maman qui m'a appelé en pleurant. En lobby maman Tiffany na zolela pour na sengo ya pas cité. Combien de fois tout monde a bazo finga yo, bazo critiquer yo, bazo saluer yo voire même on a biso toyeba kaki otika lena musala nzambe otika te yo pe mbamba malgré ba décourager on persévérer ba décourager yo ba libérer tout mona kango mais loko ezanga kaki ezala ba preuve ya koya kolakisa ki ozana identité boyi ozana identité ba lobelela kayo mais ba preuve biso to mona ezo succès biso kaki wa mwana na nzambe amen tozo mona ka nzambe ndazo misa ba preuve na ye nzamba zo memo kaka nzamba zo memo lorsque natali na oki pasi na leli maman tozo soutenir yo biso tondimi ministère na yo va de l'avant. Beaucoup de mamans m'ont appelé, même ma papa va commenter, va féliciter, va dire va félicitations. Bo tikanga été na marche oyo ya sika ils a sengoté mais ça marche il y a ba combat ebelé na yeba comme comme soit invitanga na kindoté en plein côté va béta la flèche na chair. Heureusement que le Seigneur par sa grâce moi comme on est ali et m'a détecté directement la sens ça là Nicolas n'a dit non et je commence à regarder spirituellement dans la salle et mon colon tanga beaucoup faisait qui petit frère nanga pas accompagner ngana qui et lorsque tu viens nabi esprit wane landinga ti awa oui mais dans senga na quatre église et Dieu merci tant to koma to mata moto to zonga to sala ki maman accident j'ai si petit frère intercédé parce que ba olandanga bazo landanga mais gloire soit rendue à Dieu lorsque tu putain na biscuit ce qui petit frère mona kanini a sauta na moto akima akende ko se sauver na la tikala na ka dessin animé ye moko abaluka heureusement voiture nga ko lukota eni fly batu baganga mutu akufa
Et si tu vois, donc au niveau qui est la place là. Donc ils en marchent beaucoup très difficile, mais avec le Seigneur nous allons vaincre. Na bonelio kozalawana kate pour na oboya. Oboya on dit manzambe déjà a poni. Parce que oyo osala kaka kobondela nzambe. Nzambe si réellement c'est toi qui l'as appelé sungai. Yo ezamba te beba na bozela. Ba Sainte Sœur Tiffany. Tolobela ka bino nini. Azala ka nzambe te mwana wana. Tolobela ka bino nini. Bayo ka ke Sœur Tiffany tolobaka nini. Mais nzambe otexte ka anga. Avance, ayanga, kende ayanga. Donc c'est un peu ça. Gloire soit rendue à Dieu. Na piscine bien on en pisse nzambe te. Mais ba papa ba maman botika na kana sela nzambe. Tinzamba binganga azwangai. Soki atinda kana mabele. Ona na sela seki nzambe Seigneur tika kana salela yo. Kino binganga. Kino binganga. Kino nzamba ozwanga. Batika na sela kana nzambe. Na bapa na ngetikali na sama beli mama Mariam na yebiango te. Tu n'as pas de papa combien. Mais batika ngana sena nzambe. Bazala na te po babundisa. Mais bazala na po batika na sena nzambe. Tabo boya botala na musika, mais botika ngana sena nzambe. Merci beaucoup. Le mot de la fin, c'est ça, je pense. Oui, mot de la fin, c'est ça, maman Mariam. Va soutenir les concerts, va soutenir vraiment. Kolela nanga mingi pe kosenga na ngepa nzambe a toucher mtema bato. Va soutenir l'événement au concert. Merci beaucoup vraiment pour la disponibilité na bino ba ebondi makite kota na bandako na bino na ba téléphone na bino na ba shop na bino na bisika noso bolataka Nazaréen on ebeke Nazaréen ela ne marango atali oboya mela ne marango voilà na ba pambola bino vraiment ezala ki wa bino na elobeli tena metando na bino mama Rampiame mama oya lingaka bino mingo po bino bolingaka ngai nebeki bozai belo bolingaka ngai napesi mbote ya mon très cher tendre époux mon directeur na bengaka ye pasteur Moïse Pierre bisika azali na déplacement na Kasai central babenga oni grand Kasai napesi mpenza mbote mingi nebeteka mingi te tozomona na lisusu wapi bakotana kotolandeka nekolosa bukavu tozokende evangelisation okende na Kasai grand Kasai tokende yokola mpenza beto abukuna voilà tokomi na suka tolingi bino mingi tokutani mbala nsima na nimero mosusu napesi matoni mpona bano bozali na kamera namoni ndeko Yves Bolofa na ndeko Beni voilà nibapambola bino mpenza boza bingambe mibali botelemi mpenza plus de 2 heures tosalata tokokata émission tokokabola yango na bitene mibali to misato merci mpona ntango opesi biso mpe ya kozwa biso bilili kitoko tolobi na bandako na bino vraiment tokutani biso mbala nsima Évangéliste de Sali. Ciao. Loba Satan azana ba problème. Asimbikisi asimbiki elikambo akisi te yo peke noluka kisi na osala nini osimba biso tozoyemba onzamba mawae ayokelinga mawa na bandako na byo nazala